Donc chef de l'État atala batunaye na ba misala ngo ba sala pono amona na sima na ba fatigué ba makasi. Na bato ba sala ba vantir. Na yaki wa na minga lobby na tele mikuna. Na bazo couler ba poutre ba colonne ba poutre katsa boye. Non, engin moko kaka. Mais t'allais fou là ba travailler ba tondi. Mais ba te mettre pour rien. T'allais ba pa bazoko, il y a tant niveau de commune. Ba mon ba salita boya ta moko. C'est tout ça pena sur sport. C'est pour que bacha nini ba pression koto. Alors des soucis tozana 3 jours itikali. Misala batanyon sezala kiao, ezala ki négligent ni gouverneur ya ville. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Dans les soucis d'encourager, d'accompagner et d'applaudir nos jeunes talents exerçant un métier, l'agence Beledou Monde Production, en partenariat avec les nouveaux papes de la religion Kitendi, Rive Nkono, le roi de Kimakuta, Yabiso Podcast du boss Roni Malundama, Fondation Toto Modero Solutions et le docteur Dani Kaninda du clinique médical Joyce, le réparateur de la peau, organise ce vendredi 25 août 2023 sa première édition. Au programme, remise de brevets, sortie officielle de l'artiste musicien Zalapanda et son groupe Afro-Mondial et plusieurs autres surprises. Retrouvons-nous au croisement des avenues Poids Lourd et 14e rue Limité Industrielle dans la salle de fête chez Bijan. Droit d'entrée, 5 000 francs congolais à Bamba. Bienvenue à tous. Bonjour, bonsoir, et ça dépend de Bissika et Zomi Bino. Balandina Bissonio, ça y a Bisso Podcast TV. Obolela original pas les labino y a trop. Oui, c'est bien moi, votre humble servante, Prudence Ngembe. La petite zéblée à la taille acceptable, autre m'a dit original. En tout cas, il y a Bisso Podcast, ces chaînements de référence. Oui, mais ça n'a toujours pas cette information vraie, mais information réelle. Oh, Lelo et Kitty, na commune ya Lingwala. Na commune ya Lingwala. Si vous voyez bien derrière moi, toza liboso ya stade des martyrs. Oh, to ben un grand marmite, hein. Donc nous on connaît ma famille. Pourquoi to Kitty liboso ya stade des martyrs? Oh, to ben na kombo ya nzungu ya ma famille. Parce que ils ont ba G ya francophonie. Oh, ko ça déjà dans 2 jours. Ba G on a erobandela awa. Na kati ya stade des martyrs. Donc place où il y a un bandela, ils ont un site, tu l'acceptes nous site wana, tu peux redécouvrir déjà oh j'ai à francophonie et ko salema. Donc tu as un stade de martyrs, place to bandeli et puis tu as une place na 20 mai, na stade de Tata Raphaël et puis tu as une place na Fikine pour la construction, tu as une place na Inikine, bisiko basali piscine munene et puis ba homme ba bongi ba homme kitoko pour na koyamba ba paya bazo uta libanda toujours kaka na idéologie ya G à francophonie ba misusu ba yaki ba misusu pe bazoya bazana nzela ba misusu pe nanu ba longwete donc jango e banda dans 3 jours. Et ça 9e édition oh équité libiso vraiment na 4 RDC toujours grâce wana to za 9e édition d'ailleurs kutu el ngezala na 2021 puisque ezaka 4 ans après 4 ans après 4 ans dans chaque pays au balabaka français francophonie et na R2C j'ai francophonie comme 9e édition mais to les kabongote 5 et to expliquer na balandi na biso parce que ezana batebele ba okaka j'ai francophonie ba yebite ezaki ba nani et puis elakisi nini donc j'ai francophonie d'abord eza organisé na OIF que c'est elakisi Organisation internationale de pays francophones. Na bandeli francophonie est organisé na OIF qui signifie Organisation internationale des pays francophones. Et puis la francophonie est masano entre les pays soya monde au balobaka français. Donc j'ai à France est masano entre les pays nyonso ya monde oyo balobaka français. Alors
toza vraiment non na quantité puisque toza libanda Martine notre tel sabino to li total sabino ba site au francophone au ba à francophonie et kozale là donc to luka pe moi quelques personnes pour na ba meka muki ko pesa ba vie na bango to yeba pour misala les osala na kati moyen to kota ezate ndeka bozo mona na sima nanga ba tracteur ezo transporter biloko et puis ba maçon ba jar na jar ba na kati oyo bazo bongisa kuna na kati pour ba e banda alors to quitter sur le terrain pour na kotal sa premièrement ba site sango ndanga to na stade de Martyr to rokende kuna na Tata Raphaël to rokoya kuna na Lumete kuna na place échangère na kuna na place échangère et puis to kosuki ça na Unikine to kotal sabino ba site nyos wana et puis to solola na ba endroit ba mabele mami bana mboka pour batel ce biso avis na bango peto yeba par rapport à misalo bazo sala est-ce que tu rejoins des fêtes est-ce que tu peux réussir d'abord ende to francophonie et na mboka na biso et ça non bien pour elongol no toi chômage muke et ça le coup mboka et matisa pe mboka na biso quand même et depuis tu bandi ko lekana ba francophone tu bandi ko lekana ba jimasano oyo RDC tu as déjà 3 fois médaille. Tu as déjà médaille d'or et puis naba argent. Alors, francophonie, ils ont créé en 1949. Le premier pays est le Kaki, na Kombo ya Maroc. Maroc kuna Casablanca et c'est la première édition est le Kaki. Et puis 8e édition, ils ont créé en Côte d'Ivoire. En 2017, donc c'est la 9e édition. Ils ont après 4 après. Pourquoi 8e édition et lesquels en Côte d'Ivoire en 2017 mais biso à tout le monde en 2023 et il y a la RDC 9e édition. Pourquoi? Parce que en 2020 tozaki na Covid, tozaki na temps ya coronavirus netone ko benga et puis ça qui moi passe muke po et y a na mboka na biso normalement fallait y en 2021 mais moi retard aujourd'hui et ça à cause ya Covid otozaki nango. Donc le londe et kiti na mboka na biso comme 9e édition. Ndebe tozoyoka ke 10e édition ça parce que francophonie ils ont continué na ba pays ebelé. Donc nous tozoyoka ke 10e édition na nous vraiment ba préciser biso te tozo mon année tikaka benende azoko se représenter comme 10e édition. Alors to meka muki kotanga ba pays quelques pays kaka parce que ba pays ebelé francophone oh vraiment et qui t'a la RDC pour nous participer na ba GO mais to me kotanga muke moi quelques pays kaka oyo et ils ont qui t'a biso na RDC awa tels que France, Canada, Belgique, Suisse-Irlande, Sénégal, Côte d'Ivoire qui na 8e édition en 2017 Luxembourg, Haïti, Madagascar, Bénin, Guinée, Gabon, Rwanda, Burkina Faso, Burundi, Guinée, RDC, le la biso aux 9e édition, Niger, Togo, Mali, Maroc, Obazaki, première édition en 1989, na Casablanca. Merci beaucoup et j'ai eu kozala na francophonie, autant un peu moi quelques jeux, basketball et kozala, football associatif, l'athlétisme et kozala, judo, handball, tennis de table, handisport pour les personnes avec handicap, la lutte, beach volley, la lutte de style traditionnel, le volleyball de plage. Donc Masano eza ya ndenge na ndenge na ndenge. Papa kombo nani? Comment on a Joël? Oui, et papa Joël, tout le monde nous appelle habitant du pays, donc et en droit. 9e édition francophonie et en Mboka Nabino. Alors on a habité pour la francophonie, ça non. Pour la francophonie, bon c'est la toute première fois que on a Mboka Nabino total Liban, dengue baninga bazaba, basakanaka et ça la resengo. Mais on a venu eboué et ça une resengo makasi. Comme on peut sa vie na yo, vie des années kasi. Ndenge francophonie lelo et na Mboka Nabino comme 9e édition. Bon, depuis na habité ceux qui ba papa biso baza ils ont ba 92 ans, ba mona dai loko aboy na Congo. Non, c'est la première fois na RDC. Ya on a lobit, eze sengo ya kosakana te même ba ange likolo ba sepeli makasi. Ba ba kufa ba esprit na ya ba koko ya ba kokolo, nde ba mone loko e na Congo eze sengo ya kosakana te. Tout le monde a des travaux au Salama comme si on est silité. Mais francophonie a dans 3 jours. Alors tu y habites. Est-ce que tout ça vraiment prêt pour toi y amba papa ya wana bazo talibanda dans pays francophone? Bon na ndenga bena na otambo na moni la makambo. O etika les amuke.
Dans 2 jours, il là. Et aussi, la coûte à taille, il est aussi là. Bon, ni non kolo bakasi na nyonso. Na nyonso eloko na kolo baka président na biso Fati vraiment papa zalaka ndengo ozawana zaka na souci mboka na yo ya koluka ke mboka kende toujours liboso ba image akale longwa biloko vraiment félicitations président félicitations makasi vraiment esengwezande ya makasi komona ba evo yazo sala makambo yazo sala nzambe vraiment zala naye a continuer toujours ko indiquer na ba idée malamu pe nzambe azala mopanzi na ye pe ba kondi misusu baza peme na ye bolemba te boza bino to ensemble bosala pona biso lobi na biso pona bano biso pe tokota mais ba geste aboise sengo ezo sala fieri boka ezo sala be image bien ya mboka libanda ba misusu ba mona ba misusu baza ba sala ngona noter et sala bango pe souci ke bango pe ba luka ba organiser pona et sala pe bien na ba misusu. OK, merci beaucoup papa. Merci. OK, wana papa pesi avi na ye ameki ko présenter pe sentiment na ye sengo na ye par rapport ya j'ai au bozo ozo banda dans 3 jours na mboka na biso ya RDC. Merci beaucoup wana to luka pe bato misusu po ba meka meki ko pesa pe ba vi na bango pona ba j'ai oyo ekosalama awa na mboka na biso. Merci. Et ezana dessin moko o bozo mona dese wana wa léopard wana zo betaka bale wana to mona ina ba panneau publicitaire to zo mona ina ba pancarte to mona e par-ci par-là dese wana bozo mona wana asa mascotte oyo azo représenter 9e édition biso awa kombo na ye eza Masano. Donc biso comme on est Masano neti o a représenté qui dese a représenté qui na Côte d'Ivoire na 8e édition ezaki éléphant na pe azaka mascotte mais ba benga ki na kombo ya Pharaoh ndeti biso awa dese wana ya léopard o azo betaka bale wana azo représenter 9e édition à la RDC nde wana tozo benga Masano wana na kota bongo te sans que na pe sambote na pe ba boss na linga menge les boss live que je les salue à passant. Pourquoi pas Ndeko Yannick et puis Jeking babi yone cameraman na makasi na yabiso podcast Londres donc vous met na ngwende na pesi mama Laura Chouba mbote belé na bosanité ko souhaiter ba joyeux anniversaire na ngai et pas ya madame Blandine Seke babi moi ça pembe la grande dame moi ça mbiji vous met na ngwende nza baby ça yindi ça maman na oye original ayo futa madame Blandine Seke Oumela Nangwende na joyeux anniversaire à toi maman. Merci. Tozo longwa siko na stade des martyrs poto ke kwea mukie na veme to meka pe ko pesela ko yoka pe bato bazaku no meka mukie ko pesa vie na bango et puis to kwea mukie échangeur et puis to kesuka kuna na inikin. Merci beaucoup pour l'individu juste après. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso pomo sika to uti nini teto moni na nyoso to sali mekundi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by when do I begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuto pesa na nkolo yebimisa ngana ngulili papa kombo nani papa to monyo liboso stade de martyr o meka muke ko pesela biso avina yo par rapport à baje ya francophonie ou équité biso comme 9e édition na mboka na bisa RDC. Bon, na sepele makasi po na moni misali salame bien. Kala to bando mona biloko boyi na Kinshasa ou bien na Congo te. Yango to komotala to komomona loko komo pesa batu esengo makasi po Fati na moni aza béton. OK, mais quand neto moni la musalango comme si na necessité. Est-ce que to ça format pré yamba ba paya ou bazo uta na ba pays francophone bazo ya na ba GO. Bon to yamba bango ka po mboka na biso eza bien organisé po na moni misala bazo sala butuna moi. Et donc ça pour yamba bango to yamba bango ka sentiment no o manifester sentiment nini makasi po na moni mboka comment changer changement kotika na sentiment makasi.
Ok, merci beaucoup. En tout cas, tout beau sanaté. RDC est la 9e édition de quitter l'émission à RDC, mais c'est la première fois, c'est la toute première fois où j'ai à francophonie et il y a joué ma sanoana à la RDC. Mais c'est la 9e édition. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour madame. Papa, comment on a? Jean-Claude. Papa Jean-Claude, tout le monde peut dire au Mégano qu'on peut ça à vie par rapport à la GO. Bon, pour l'instant, c'est parce que c'est ma première fois. Mon j'ai à francophonie et c'est le Manamboka Nangai et ça moi bien ma casse en tout cas. La félicité Nanou Yaliboso, président de la République. On a pour ça là, moi, soit Oyo, Yakiba Congolais, peut pas se faire la Natao. Merci beaucoup. D'après, on a nos francophones et Zanine. Bon, francophonie, on a un rassemblement de pays anglophones, de pays africains. Chaque après 4 ans, on a ceux qui ont organisé qui possèdent mon pays tel net na biso na RDC. Dès on a comprendre que francophonie est nettement ensemble ya ba mindele na batu moyini. Merci beaucoup. Sentiment est-ce que cause anine? Bon sentiment nanga nazaka na isengo. Ponanga ya boye esele makamba la mokote na bambulu ezoya liboso esele parce que na moni na koya ya francophonie moi changement moko monani na mboka na biso biloko mususu to monelaka na ba télévision to monelaka na journal to moni batongeli pe biso na mboka esalinga esengo makasi. Merci beaucoup. Et on a tous via batu misusu bandeko. Bonjour papa. Ah bonjour maman. Papa comment on a? Ngai comment nanga Sylvain. Papa Sylvain to moni liboso stade de martyr et mais quand on hôtel Sabiso et à vie na yo pour na ba géo et quitter les bino comme 9e édition na RDC. En tout cas, nous sommes très ravis. Nous sepeli makasi na likambo pena ya liboso depuis Congo. Les Congo vraiment talaka dans et sengwebele vraiment. Ça nous fait plaisir ou quoi. Ah ouais. OK, d'après yo siko francophonie, j'ai à francophonie zanine. Bon, j'ai à francophonie c'est ça donc composé na ba pays et le bac français, on comprendre. Yango na ba lobi que j'ai francophonie donc ils ont concerné des pays et le bac français. Yango na ba sélectionné pour basala ka ndenge bazo sala boy. Les ambara liboso te d'ailleurs et bandit o est en 9e fois. Donc e bandai quelque part mais à nos pena saison ils en a kasi à Congo. Yango na pena to na esengo makasi to télé boye ezo tala makambo ndenge ezo avancer. Ok, merci beaucoup. Mais j'ai un banda dans 3 jours. Ils ont banda. Mais est-ce que par rapport à tout le monde, ils ont comme si c'était Silina noté. Vraiment prêt pour toi yamba. Papa, au bazo uta mamboka pays francophone, au bazo il a besoin de RDC. Mais l'essentiel là est déjà donc il y a motu basi basa dango, comprendre. Oh, et si quand les agis ça va accessoire à Mickey, quoi c'est là dans la boutique. Dans 2 jours et c'est là mais l'essentiel c'est déjà fait. On comprendre. Donc bango moko de batinaki ba inspecteur pour baya ko inspecter ba biloko nyo soir. Donc ndenge bandimi pena ke baya c'est-à-dire que c'est Sili nango et misala mikeni. Merci beaucoup papa. Bonjour maman. Papa comment nani? Comment ça? Papa Vincent to monyo pe bossa stade de martyr. To lito yeba non d'après yo j'ai à francophonie zanini. Bon, j'ai la francophonie ezali ma j'ai oyo ba pays oyo bazolo ba langue française ba organiser pour na koya ko promouvoir ba jeune bango ko like ça ba athlète ba artiste musicien ko like ça ba talent na bango ndé et loko zo senga tozo benga j'ai de la francophonie. OK, merci beaucoup papa Vincent. Mais quand on coupe sa vie na yo par rapport à 9e édition ou ekiti na RDC. Bon, eza iloko moko tozala esengo mingi ya kosepela pe koyamba bapa nyonso bazali koya eza iloko biso vraiment na mboka na biso etikala kosalema te tozali kosepela yango pa après j'ai biso tozo tikala ba infrastructure wana ezo aider pe ba compétition musu ata mondio tango yosale passer ya ko accueillir pe te ba pays ba compétition musu tokoko ka accueillir yango na mboka na biso ezo sala pe pe esengo ya mboka na biso Congo RDC avec Fachi Beton. Est-ce que tu es vraiment prêt pour toi yamba? Étranger, on a besoin d'un bon cannabis. Baye, bon basala kama baye batali balo misala nyonso eza déjà 90%, eza 95%. Obi na mokili oyo muto aza parfait azate. Biloko mike ezala kala. Ndenge na biso mais l'essentiel est déjà fait. Tozo continuer kokoba na kosala oyo etika ya mike neti ba salité biloko mususu oyo biso mo tolongola. Mais bah si tu nyonso ya j'ai déjà
Tata Raphaël kuna soki eke na campus a pe nyonso tout o etikala za ma santé ozaka libanda na kati déjà complet sans problème. Par rapport à ndenge ba gens ezo sala mais aux circuit tozana retardé. Biso tozana retardé. Tozana retard mon côté. O eza bilo moko ka kokomola ta 2 jours 3 jours esili. OK, merci beaucoup et bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment nani? Comment nga papa Aristote. Papa Aristote, mais quand on compte cette avis na yo par rapport à ba GO il n'y a pas de ça dans 3 jours na kati pays na Bénin. Avis na ngai premièrement na nozana no bien puisque eza eloko oyo mbala liboso est arrivé na kati pays na biso. Malgré tout ça ba pays francophone té mais to kota na kati francophone puisque tout ça ba yo moko yebi. Bon. D'après ce que tu as pays, tu as pays ni. Biso tout ça anglophone. Oui, biso c'est anglophone. Mais bah quand on a biso tellement que bah belge bazaki mité à mabe. Bah tikala on accepte biso qui va l'autre. Bon. Donc biso tout ça RDC c'est pays anglophone. Oui, tout ça pays anglophone. Bon. Oui. Tout ça la fois bah pays francophone. To kota siko parmi bah yo moko yebi maman journaliste to ko lobate. Donc après bah français bango mo na kati ya Afrique numéro 1 ezalaka RDC pour na nini na langue ezalaki ya biso te. OK, merci beaucoup. Siko travaux comme si on est silité, c'est tout ça vraiment prêt pour te yamba payawana. Oui, tout ça prêt puisque bah espère déjà bazalaki awa et puis bah taliba travaux nyonso oyo ninge salemi et puis na pression ya mokonzi mboka yo moko moni maman nini président effort na ba ministre comment nini pour que to yamba bapaya vraiment misala nyonso za au moins 98% 2% wana oyo tikali donc ko permettre biso to sala on a 2 jours tout et ko passer na bien. Si on a nyonso nini ngo koloba. Bon, eloko oyo na koloba oyo eza na no premier tout ya ezake vraiment eza bien puisque ezali eloko ali boso to yami na mboka na biso et puis yo moko zo mona commande nini ba bijou etongami. Ba biloko wana ezotikala po tozana 2 semaines ou 3 semaines je ne sais pas oyo makambo yo ko salema et puis biloko wana etikali po na mboka na biso. Alors vraiment eloko na koloba ya mutu ezali ministre oyo ya sport Kabulu mona Kabulu vraiment papa yo yebi comment tango kota ki ndenge peuple congolais yambaki yo puisque to yebi musala na yo comment on défendre le sport. Alors biloko etongami et puis ekoi na moment oyo za ministre en tout cas eloko na kosenga entretien biloko oyo puisque eko permettre biso lo ba commande évoluer na makambo lisusu koleka tout ça lelo na francophonie mais chan lobi toko kan sepel sous kan vraiment ceux qui biloko ekufi perti toujours ya mbongo et ko permettre biso vraiment et sunga biso nzamba batela lisusu ba konza mboka nyonso mokonza mboka surtout Fati numéro 1 et puis na ba ministre tout bazo sala musala ba ko accompagner nzamba batela bango ke makambo aboye et multiplier lisusu presque tous à vraiment malamu. OK, merci beaucoup papa. Et on a toujours tamboula kaka pona ko za ba ya ba misusu pe to moni pe papa na biso. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Hein? Kombo nani? Ngai papa Gustave. Papa Gustave to moni olibosa sta n'habite oza parmi ba ça ba travaux to ndeni. Maman, eza mboka na ngai naza ko contrôler pona zali mboka na ngai. Pour moni que président de la République a fait vert afin que misala e banda mais na bato ba sala ba ventir. Na yaki wa la biga lobby la télé mikuna na bazo couler ba poutre ba colonne ba poutre katsaboye. Non, engin moko kaka. Mais t'allais fou là ba travailler ba tondi. Mais ba te mettre pour rien. T'allais ba bazoko ya ta niveau de commune. Ba mon ba salita bo ya ta moko. C'est tout ça pena prêt pour na koyamba ba papa ya wana bazo na mboka. Ngai na fiero biso ba komona tozala nango na lo fundo tozala nango. RDC. Jamais tu vois ma papa, maman, pardon. Je vais engager tout tongo midi pourquoi. Mais tu as dit, on a battu baby Moussala, mais comme si bazan libanda. But nous sommes pas toni libanda. Pour la kanda. Que mbongo va passer qui? Mais c'est ok de lenteur, mais c'est impossible. Pourquoi lenteur? Bat bazate, tu bat bazan mais bazo sana bangote. Maman. Na kuti batu balati ba combinaison belé bango tu vas na colonne moga wo misu va terminer na sa construction mais bi on a mona kia wa non que ça la magasin construction on dirait ça ba ka ba équipe
équipe atongo bandi babimi 15h 15h bakoti babimi soki 18 soki 20 bakoti ti tongo ekomela te sili a filmer à la salité bosoto c'est pas normal c'est normal va faire souffrir président na biso président petit fait pourquoi président y a moko to kotambo là-bas ba site nyonso ana do otamba ba site nyonso akengela kate oh ba to tia na ba bazali ba to souffrir président de la République hein et la canam donc on a tu dois tellement mettre en colère. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que Makamongo parce que tu as quelque chose 2 ou 3 jours wa et on a lobby de tout na 2 ou 3 jours ba kodi sabatou on va kodi na tongo ba bimi 15h on va kodi 15h ba bimi soki 20h on kodi 20h ti tongo misala ko sila nango en tant que superviseur na ebito télé ka bien on dit non au esengo que superviseur papa étant que superviseur pour ça domaine na ngai bon tant na moni bo esenga passe ko biso ko to sar beloko ya ba privé mais a pe sibino bon abike monde dans un étage au niveau mokaka na lingi na kota dans 5 jours au ben dans 2 mois na kota maman pour engager batou ba de belé pour nini ke bo zo marché mususu à partir ya marché bo su pas patron wana et on to sala ka ngwana mais ozali ya ya république ya mboka na biso makoki ezali c'est la première fois 9e édition Olbi c'est la première fois j'ai à francophonie na RDC c'est la première fois 1 2 tout ça bangunia o baninge resirte bata ebelé mais il faut tout ça l'effort c'est que bangunia on baza na bateau ba conducteur à travaux baza na kati ba ça misa pour ba benda balar na bango parce qu'on comprend bien c'est que tout ça nous prêter pour toi ya papa tout ça nous prêter dans la misa ezali tu ma papa et là o ma papa na ndaku na yo no sombi ba fourchette te ba fourchette no sombi to ya mabomba ole na nini et là maman ba do sala yango ko to ebité ko sala reporter ton maman pona ngai donc bangu ils a reporté pour d'autres jours mais surtout que nega non nega bon président akatate atikaka après notre temps na bango sim o asala kinini o asala kinini toi maman na sugi. OK merci beaucoup on est qui superviseur il y a misala ozo le ka vraiment na kati ya stade de martyr et superviseur à Leli superviseur ça n'a pas sina motema pourquoi parce que baba misala déjà ma sanozo banda dans 2 ou 3 jours mais musala malongana ne salamité ne superviseur à lobby bazwa ki mbongo bazwa bato juste za nini batongo bazwa sala to bazwa sala te to ndenge nini bande comme toyoka bango bonjour papa bonjour papa aimé papa aimé to monyo pe ni bossa stade de martyr mais quand on kopesa muke moi vie na yo par rapport à misala o ezo sala ma na stade pona baje o ya francophonie ah merci ce qui nga la lobby peut-être au lobakina congolais je tire ma couverture côté la biso ba congolais to landa qui même ambassadeur ya Canada ambassadeur ya Canada il n'est pas congolais oyokaki nazoba bien l'ambassadeur de Canada na bandeli az ambassadeur à Canada qu'est-ce qu'il a dit au sujet de l'infrastructure na sur aux journalistes oyebi a félicité RDC ministre ya sport ya France Aza Congolais Hollanda qui a un temps record, je dis bien un temps record, qu'on réalisait bah, infrastructure OE. C'est un coup de chapeau, il faut autant mériter un coup de chapeau. Mais sauf qu'il y a certains à côté, bah, côté Zali. Mais d'une manière globale, ça l'envoie bien. Par exemple, je suis du quartier, je suis au parage ici. Nous avons bien chaque jour, la cave. On m'a laissé quoi? Peut-être papa la moi ça na moi retard information. Je dis bien chaque jour. Lobby la zala qui avant-hier. Lobby coûte tout 19 vers lance béton et zoboakana. Nazomona ça évolue. J'ai appris par les techniciens bouche autorisée s'il vous plaît. Que loko ba tolo bazolongola yango bazoko rambler ici quoi. Oui. Musala o ya canalisation et pathogène et oumeli na habité na ro batam sous des ans peut-être à moi que j'exagère mais ne mi colonne ba mi konji ba lekaki baza sous pression na sur resili kuna kutu ba auto kanga sika muketi kalaki oyo bazo longola ba rambler a mais l'homme sunana lobaya gouverneur Gentini Ngobila yeye ka ko créer ba collaborateur ne ba problème
tomone banene Néron Mbungu ekomi na Godin Poi ekomi na Jekoko mais a EDP chef de l'état te tokende tozonga na stade avec mais peut-être papa lobby awa stade avec mais et salami bien mais tel entre rivière na clôture espace là il faut chef de l'état ya Rosala ou bien bata francophonie mais okuku balongola wana Jantini avandi na ye ngala za na balaba loyo bakomba ba peinture so ba bandi ta mieux ici na beaucoup na moma bon peinture ba banda kokoma donc il faut ba banda ko tchaye pression ye mo rosa réflexe là ba caniveau ah solo ze siko ah Jantini azo de chef de l'état te ozo bon et là vraiment na na loba ngwa d'une manière succincte mais elle est cas bino bobomba OK ouais superviseur alinga bakse sous moi likambo moko maman nana bakse loko moko na bosanaki et leur de personne sous ma case est-ce que tout dans gouverneur de la ville ce qu'on ozui banda na aéroport de l'Anjili au Manakoya dans l'ambindo salité impossible papa go filmer salité ça filmer mon salité ndenge moko na aéroport ti awana na nina na ba stade donc salité impossible na banzela bon ba boulevard yango ba koleka yango na lolenga salité boy bisa de tout ba francophonie ali salité impossible dans na ngambo salité oyo ti lelo na ngambo bon ba biso ali ba congolais ba ta fier to ba ta fier ba ta lolendo président Fachi papa lolendo papa Mayele papa ozali bato balingi yo te tala fila Kinshasa so yebi ke nga na gouverneur yebi ke bapaya bazo ya ebele na kata mboka na biso on a jamais ezaka niveau électoral mal ata idée rosa ata kuto na contribuer ki te na mbongo ya l'état sur na lia ki son ndenge nini la idée bongisa ba zele kwa tata ba couleur ba peinture ba bongisa yango et le côté peut-être na 2 jours 3 jours mais mukolo nini oyo ba banda bongisa papa président pardon na zongi susu lukata batu na yase ba lukata batu ba do komba banda aéroport hein ti ba community oyo misale ko zala bango bazali batondia papa s'il vous plaît pardon na sei pa na yo mon président sauf mon président na iba mutune ba jula mais ngale ba mon président papa s'il vous plaît ba lukata batu ba sala da pourquoi na tongo ba sala na pourquoi ba sali ba kombata ba venu ba potonga la boulevard de salité papa Moussa bango zanini gouverneur de la ville de Kinshasa kako wela ba poste car ba poste est-ce que papa possible sangana déjà beaucoup kolukana gouverneur à ville à Kinshasa pour na boyebisa na ba makambo ezo salima est-ce que zo mona ngoto zo mona ngote mama biso na bango ba yambaka ba tuté ba yambaka ba kopala ba yambaka ba kopala ba yambo na kamni mama yambaka ba kopala yango basala ke sima siko lokwa totikali déjà na 2 ou 3 jours ba masano zo banda siko bosana nini pona zo mo onde za ka niveau tete siko ba salte ni so bosana onde ni ezo papa maman tamba papa jeune ba quand même na posa musala alors je sais pas tamba ba jeune boya ko servir école on mona bango te to mona ki oh bah yaki bazali pas même 10% ya RDC siko ba rejeter ki misusu ba yaki belé ba zongi misusu tondeni ba tie bande ngona bango bande ngona bazu bande ngona on ba tie bande ngona on ba bipe boulot pété lo mon côté apparemment comme rien ne marche on ba tsenga asala te bike côté bongo ba tonde belé faut ça musala siko etake bana mboka to sa neni to suka api tondimi to kana biso to reporter. En tout cas, maman, moi, pour Nangaï, son Niwana, et ce qui n'est pas numéro 1 à biso président de la République. Mais n'a pas de ceux qui battent dans le bateau, ok, bateau qui est président de la République, son ni ma casse, son dans la parti, ceux qui n'a parti, combattant, au bas point, bateau la liste na bango, bateau la misala, et c'est bateau bangote. Ba combattant mingi bazo ba kota bali ba komona bango bazo bango te bazali soit que na ba cellule partout bazali ba koya ba kosala boulot ba foot bango bongo na bango c'est simple peut-être que bon ça oh dans 2 jours 3 jours c'est rien tongo midi pourquoi et si on bongo na seconde et ça dit que maman mon ezala ba tailler ngo bien ba tout terre jaune ba nyati ngo terre jaune ba tamiza ngo pour na suka kuna et c'est moi parce que pour des fleurs et reposer tant et c'est là ngo tu m'as pas y avoir l'union fait la force hein oui
ntango bapaya bakoya baleki na bango po ete bani mosala na biso comme eza te okosala giron namoni ezali awa baniati yango tracteur eye eplanir yango ntina suka kuna babongisi yango bien baso bapot de fleur eza ebele tula basombi baye banopose babodoctore décoration papa esili nango mpe obe bakozala bakayasi baniati yango po baniati yango wana baniati yango ti suka kuna ezali ke sike ebonga ekoma bien mama. Merci beaucoup papa. Donc en tant que superviseur de Raza pendant kanda makasi parce que nous ça les autres ça maman la monter par rapport à nengi ba yokani leki na nengi maman komeli dans 2 ou 3 jours masanezo banda wa donc mawa mengi to so pe avie bande comme bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nanga Alain. Papa Alain to monyo pe albosa martyr mais comme qui repère sa vie na par rapport à masanezo banda dans 2 ou 3 jours. Yo moni tozo ta kosala musala to yokotelema po totana nde musala ezosalema na kati biso moko nanu tosepeli nango tosepeli mpe na mokonzi ya mboka azalaka na volonté oyo wana po bato bakonzi oyo bazalaka na volonté ya kosala boye te ozomona tosoutenir ye tozwa mpe chance ya kopesa ye deuxième mandat po so topesa ye deuxième mandat toyebi ke no na deuxième mandat wana avantage na biso pe kozala mais naza na eloko moko kaka ya koloba omoni na élection ezoya badepute provincial nyonso baza na assemblée bazonga te po bazosala eloko moko te yo mona ya bandako enleve bato awa toza problème ya enlèvement bango bazokosa motion mpona kodembo asa nini alongwa bazodistraire biso mais tozosenga na biso nyonso toza population tomisenga na biso moko tobenga na bango to voter ba jeune ya sika po mboke ke liboso ça va ona koloba ya ngwana. OK, merci beaucoup tout le monde papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Papa Mwamberic. Papa Eric et tout le monde peut libosa stade mais kana ko pesa moke avi na yo par rapport à masano ezo banda awa ya francophonie. En tout cas to sepel nango makasi ba événement ya boye ndé développement ya pays ça boye. Oui, en tout cas biso population congolaise to sepel na ba acte ya boye na ba événement ya boye. Après tout ça soutenir yango. OK. Mais apparemment de tozo mona misala ngozo salama. Est-ce que tozo na prière ya ba pa ya o bazo uta libanda po ba ya ko participer na masano oyo parce que misala non facilité mais to tika na 2 ou 3 jours après ba jebanda. Bon yango wana kamwa inquiétude eza par rapport yango ndeko nanga auti kuloba awa eza mwa souci mingi eza ke yaya président ye moko alunga makambo zo sala kuna aya abanda ko sala awa pourquoi pas nommer ba gouverneur ba ministre provinciaux ba ministre ya sport c'est pour que bacha nini ba pression koto alors des soucis tozana 3 jours itikali misala batanyo sezala kiao ezala ki négligent ni gouverneur ya ville il faudrait yaza bacha pression bato ni ba députés provinciaux des misala bango il faut bacha pression parce que d'après yo dans 2 ou 3 jours to tika non misala nyo se kosila. Non, je ne pense pas qu'il y ait aussi là. Bon, moi je condamne quoi? Numéro 1, il y a ville, n'a condamné. Parce que place Bilokazo Sala ya Kulungula Banan, Moussous Kopesa, $15 000 par député, il faudrait aya en tant que numéro 1, il y a ville, à pression, à Wakemi, c'est ici là. Alors, tant que je Biloko, bon, et ça, moi, souci trop. Batache nyonso tout parce que tu es le président de la République to moni président outi Tchad aye lelo na tongo na permité ye wana commune azo vérifier biloko nyonso c'est pour montrer que président za yemoko bazo sunga ye na eloko mote ba o nyonso tout ba traître ba ye ko se ranchir ba na volonté ya président de la République te alors de nazo senga ba peuple quinois et quinoise il faut punir bango par l'élection. Bango voter basala na volonté à président. Tout le monde ici n'a pas la volonté de servir quoi la population congolaise. OK, merci beaucoup papa. Moi commentaire Mouké na mon papa. Ah, merci beaucoup. Na lingina bakisa o grand frère Alobi, chef de l'État Azaye Moko.
chef de l'État Azaye Moko. Gouverneur, Moussala Zosala, Tozo Ebate. Il va boire à donner à Jibé, à Ouera, ceci, cela. Surtout Premier ministre, oh la bus, oh le gars Congo, Premier ministre la bus, bon, il est rôle naé, Zalarani, au juste. Président le Kahawa, Atala Awa, Alekabo, Azongabo, Kaka et Mouraga. Namaramu, oh, président qui, Talate, Talakaka. Il faut présent à changer gouvernement. Gouvernement, oh, il y a 0, maman, 0, 0, 0. À modifier gouvernement. À Tchabato Sika. C'est bien. On a 3 jours au Tikal, on a 2 jours pour Mamasano et Banda. Est-ce que Magamari aussi, tout ça, on a préparé un pays francophone, on a mais pour le chef de l'État, et Simba, Abundaka, Yemoko, Ndenge, Yazo Pundawana, il est seul. Donc, ils ont joué un rôle surtout. Un rôle où il y a qui joué. Abunda Yemoko, il est seul Abunda. Plusieurs populations, je suis sûr qu'il y a 2 ans derrière et Simba. Merci madame. Ok, merci beaucoup et bonjour papa. Bonjour maman. Mais quand ça m'a commenté mon papa m'a cambo sur le maman. Commentaire nanga muke. Po nanga eloko ya koloba ezamingi te, mais nazomona jeu ya francophonie ndenge ezosalema boye. Par rapport ya ba jeune ndenge esalema na République. Po eux eza 9e jeu. 9e jeu total ba jeu oyo salama et kokana na organisation ya jeu oyo son excellence président de la République a sollicité. Bon, misale ezosalema wa ezosalema kitoko tomoni ba makambo nyonso bazobongisa. Donc tomoni ba martyr, tomoni ba 20 mètres, tomoni ba campus kuna, ba palais du peuple bazobongisa. Namoni ke jeu ekoleka nango kitoko. Mais regret nazalango ezaya kaya gouverneur ya ville na biso. Ayebi ke tozo yamba bapaya ebele awo. Mais aza gouverneur ya capitale ya République démocratique du Congo. Toko vivre boye pembeni ya Grand Boulevard. Oyo bapaya bazo uta bipai na bipai balekaka. Nzela ngo yango. Paulu na triomphal 24 ndenge ezalaka wana. Mais yo moko talaka na ponga biko banda ponga même ko banda changu banda na changu ki na ba esika bato wana bapaya ba vanda eza ndenge nini toye komona wa pression ezosalema wana ebite soki nani azosa po tomoni ata mutu a hôtel de ville moko te awa batolo il faut balongola ngo ti butu ya lelo ti lobi to la moko tomona batolo elisusu te ti baje esalema so tomoni batolo ekoyinda mabe likamususu naza na yango eza ya maloba ya commandant ya ville oyo alobaki mpona bapolisier batrakase bato te olobi bien commandant batrakase bato te na ville ya province de Kinshasa. Mais zala na suivi okoloba bongo ovandi na biro na yo oyebi makambo ezoleka na terrain te olobi mpona trakasserie landelaka nani yango azotrakase bato na nzela. Toza na ba policier bakanga ba policier mususu to bengi ba PP bimisa bango na nzela et puis policier yo tindi na nzela akendo sala musala ya kofongola nzela na nini tata wana nazolobela bango pe baza na bana soki aye musala ko banda tongo tipo quoi akolia nini bobongisela bango ba avantage na bango bopesa bango ba avantage biso tozala bilanga na bango te nasengi commandant ville landela ba avantage ya ba policier wana obokotinda na nzela bazala na kimia mutu moko te azala na mobulu po je eleka nango na kimia po ekoleka na kimia. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment nani papa? Comme nanga Jérémy Mazinga. Papa Jérémy to moni na kati ya mutu kaliboso stade de Marseille mais comme que repesa vie na opona ba G Masano oyo kobanda dans 2 ou 3 jours. Bon to sepela Masano anda wa dossier bien ndenge ba bongisi vraiment donc bijou vous mato CP non photo CP là ce qui Jean francophonie les qui
toando landela ba misala donc ezala soute que totika ngo komaka salite donc esala biso bien talaka mboke bongi osepe na makasi eza te ke lobby ekoma na ba phase ya balala wana ekoma salite donc point de vue na ngena loba yango. Ok, apparemment nous sommes dans musala comme si na nécessité mais ba jezo banda dans 2 ou 3 jours est-ce que tu as prêt pour temba ba ya wana bazo utra ba pays francophone bazo ya na masano o te nasi vraiment que ti ba le 28 ekobonga pona président ndenge azolandela ngo vraiment ekobonga tanga président azolungwa azoyaka olanda encourager bango ebonga na non ti le 28 ebonga. Ok, merci beaucoup papa. Ouais, tu as fait à vie en déco. Rappelle-moi vie en déco et puis toi qui t'as bongo on en avait mais quand ça me que moi commentaire c'est ma cambo. Bon, commentaire eza nango ya loba mingi te. Nga moko selon ngande façon na moni la ke façon ezaleli boy. Na ba jour etikali ezalaka boy. Po na mona meilleur Clément te ba ko sala po ba sisa awe koma. Donc chef de l'état atala batuna ye na ba misala ngo ba sala po na mona na sima na ba fatigué ba makasi. Ce zala bena batumo ba na pe mayele lokwa biso bato ba misusu bazana ba kuto yenga yenga. Mais mambo esala maate. Donc pendant tout ce temps on est allé se préparer ça la mambo si les allés prévu et si la tafra 3 semaines. Oh 2 semaines tala bena ba pa baso ya boye pena. To suka neni. Ok, merci beaucoup et bonjour papa. Papa comment nani? Emmanuel Kachara. Papa Emmanuel Kachara, tout le monde appelle le Stade des Martyrs. On me relève comme ça épisode d'après yo ja francophonie ça nini. Bon, na moni baje ya francophonie. Na moni qui est salema. Mais si maya ko salema. Il faut pas battre la biso biloko. Ba engager ata ba congolais pour toze belé. Ba mususu net biso yo ngana za muto moto. Toze belé, musale ezate. Gouvernement na biso ezwa en charge ezwa batmo boye bazala kolandela biloko po ezate ke francophonie esili lelo lobi kuna to talaka susu ba poubele koma awa ba fulu banini non wana toza kosenga na ba ministre oyo aza kotala makambo oyo po atayela biso likambo ba engage nde batu na musala batu wana ba futa maka po soki mutu azo futama na musala na ye akolandela pe musala ngo bien ezate ke ndenge za boye to mona ngo bien kaka po bapaya bazoya e bapaya bakokoma biso mkongo e koma sous salité te to batela pe biso boye po ezopesa visibilité ya mboka pona nga nde eloko na lingana loba. Ok, merci beaucoup. Moi commentaire. Ouais, maman nga komo nanga lukula gaele donc na sepeli vraiment na makambo yo ezala mbala liboso te mais ezala mbala ebele parce que balobaka ndago yambaka bapaya eza ndago epamba maka lokola oyo eza ja francophonie c'est que to yamba pe ba makambo ebele activité ebele ekoya awa na nde na mboka na biso donc mokonzi mboka fongolaka miso de façon que bato oyo atie bantete balandela misala batravaille na souci ya mboka basala te mpona bapoche na bango parce que so bazala na bapoche na bango en tout cas etambola bien te mais na sepeli nzamba bagisa ebele mboka ekende liboso biso mosusu tozala calme. Vraiment. Ok, merci beaucoup. On est aquí à Via Banamboka par rapport à Masano Oyo et Zobanda. Dans 2 ou 3 jours, awa na katia stade de Martyr. Parce que e bandela awa. Et puis toujours ça mois de décembre muke kuna na tata Raphaël na 20 mai total pe kuna eza ndenge nini. Merci beaucoup, à suivre. Forever grateful, I'm counting my blessing. But where do I begin? Cause the leki mingi. Ikolo na seko lekaba. Ute bande di situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koye misangai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Ya bisolo kumu te pesa nankolo. Obimisanga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebandeli pe suka nyoso tosenga ka. Voilà, voilà si kote komi bongo na stade de Tata Raphaël na 20 mai si vous voyez derrière moi. Tata Raphaël Yangwana ici il a fait deuxième site ici ka oyo ba jeune biso ya francophonie et ko salema tozomona e bandako bozomona bazo tonga oyo batonga kiango po bapaya bayande bavanda wana mais suite ya temps et silité
nde babongisaki place na Inikin bisika bapayo basi bakomaki bien avant bazawana et puis ba bazoya puis bazokende ko rejoindre bango ana tata Raphaël ba place donc ba place c'est la masano judo et c'est si et puis place ba mineur bano bazana moins de 15 ans basi babongisaki déjà ba sportif wana ba rejouer place wana et place au bozomona en tout cas misala nano silité apparemment mais dans 2 ou 3 jours to yebite ko sila to ko silati donc ba restaurant ils na kati wana do ba bando yaka ba uti Inikin ba ye ba beti ba je et puis ba zongi kuna na Inikin normalement place ba bonkile ba pona ba vendre ils na ba place bozomona o mais silité et installation nano quotité donc ezaka non bongo c'est pour cela ba ke vanda kuna na Inikin na ba homme et sika ba étudiant ba vandaka. Merci beaucoup et wana to jope sous avis ya bandeko auto mona na environnement awa pona ko yeba avis na bango par rapport ya lisano oyo et rosalema awa ya francophonie. Merci beaucoup et to mekape muke ko solola na bandeko. Ah, papa Kimine micro hein. Ne souté balinga la bango. Bonjour. Bonjour maman. Papa kombo nani? Bismen. Bismen to moni o liboso ya tata Raphaël awa et ça na ba jesu ça manamboka et ça manamboka na biso dans 2 ou 3 jours. O meka mki ko pesa vie na yo mais avant ko pesa vie to e banano d'après yo j'ai à francophonie za nini. Bon. Francophonie ndenge ba expliquer biso ezo sangisa ba pays nyonso ya Afrique francophone. Donc loko biso peut tozo faire partie ya Afrique francophone nde ba to sala. Tiango makasi pona mboka na biso po ezo tombola pe culture ya mboka. Donc c'est un peu ça. OK, mais sur apparemment de tozo mona misalango comme si na nécessité. Et pourtant ba jesu banda dans 2 ou 3 jours. Est-ce que tout ça après o yamba papa wana bazoya tonde? Oui oui. Misala vraiment ezokende na rapidité. Donc ba biloko etikali ya mike. Soko tali même ba maison préfabriquée oh presque ebelé déjà sili. Ebelé déjà sili. Tout bazo lan opération. La maison fabriquée sili. Et aussi longtemps ba pioneer tout baza kuna na home kuna na Inikin. Ba vandia matin. Bon, wana peut-être organisation ya gouvernement biso peut-être to yebité. Biso to yebité pour kuna pe ba baza. O pe balakisi biso awa soko tali ba restaurant wana ba biloko wana nyonso esili. Donc eza ba biloko ya ko encourager ndeo ya nyonso. Eza ko encourager. Ezo tombola culture na biso. Donc c'est un peu ça. Dans yo moneli tout ça prêt ya mbaba. Oui oui, toza bayana basisa na mango ya. Oui oui, toza vraiment prêt na nyonso. Donc sauf rien. OK. Merci beaucoup et to je bande koto yo kapé vina bango. Bonjour papa. Bonjour. Comment nani? Aristote Mata. Papa Aristote Mata to monde pe liboso ya tata Raphaël na 20 mai o meka mke ko pesa vina yo par rapport à masano ya francophonie. Ouais, pour la francophonie pour la ngande tant que congolais, nous avons vraiment ndenge toujours organiser dans pays na biso tout d'abord. Place erreur ezali toujours mona ke ba tumsu ba critiquer na ndenge bien mais tant que patriote toujours souhaiter et les kaka malamu ezala ezotombola sport ya mboka na biso et tombola pe visibilité pe ya mboka na biso papa ba pays libanda to te ka mboka na biso. J'espère na minute onde tozaboye toza vraiment déterminé que ba paya baya bazo préparant kitoko. En plus biloko o batongi oyo boka sateka après francophonie ba obuka to ba longola te etikali libela et comme matisa pe susu ba sportif na biso o bazali na difficulté ya osala mo eloko boye ba sport na bango boye ba place ezala kite awa siko bazu ba terrain siko ya malonga pe ya qualité. Donc eza eloko moko ya ko féliciter gouvernement a sepumone abimisi mbongo. Donc tozo sala ngo vraiment ko na mutema ya malamu. Donc tu connais tozo mona ba travaux apparemment comme si na nécessité. Alors c'est tout ça après il y a papa ya wana pour j'ai ça la matonde. Na lobby Afrique tout ya randenge moro. Même au Salamani na Cameroun tout monde qui même au Salama na Côte d'Ivoire tout monde qui elle va place mususu pe et si la quitté. Mais na liro tout ça lango bende to sepe lango ekosila. Ekosila pe to rotika na bijou oyo. Ndeti biso fuma wetu ando ke la veme o mawa makasi n'était komaki. Mais ngamo na tout na miracle ni basali po feme koma boye.
donc eza eloko moko boye ya grâce ya francophonie oyo tozoorganize na biso nde efongoli batongeli biso bastade mosusu ya mike mike ya batennis ya bakalite oyo toomona bien na bainikini kuna toomona donc neti nga na ozanga na age moko te fo namona bimo na meso vraiment toza prêt mpona koya oyo bakoya. Ok, merci beaucoup. Et toi, papa? Bonjour, maman. Papa, non, mais c'est Douglas Nzumila. Pas Douglas, tout le monde est pénible, il y a 20 mains. N'est-ce pas que vous avez dit que vous avez non? Oui, ok, merci beaucoup. Mais nous avons commenté parce que tout le monde a joué dans 2 ou 3 jours. Mais apparemment, c'est dans les cilités. N'est-ce pas que vous avez dit que place où nous sommes venus aux années? Bon, commentaire dans les amis, ils auraient là vraiment félicitations d'abord coup de chapeau dans le gouvernement, on a bien fort, on a sali pour que les autres soient bijoux à boy. Oh non, tout le monde a quitté. Mais les autres monde y a vraiment c'est ma casse. On a besoin de Congolais. Bon, au delà tout le monde, il y a bien ce Royal Lobby. Donc on a festé. Premièrement, président de la République, nous avons membre du gouvernement, nous avons appelé une délégation royale, en tout cas, en tout cas, vraiment, nous avons donc nous avons merci beaucoup et bonjour papa. Bonjour maman. Papa, comment on est? Comment on a tonton? Papa, tonton, tout le monde peut bosser stade de Maxime, stade à Tata Raphaël. Mais quand on reçoit un commentaire par rapport à Bagéo, et dans 2 ou 3 jours, on a ah, vraiment, avant on a ça le commentaire, malgré que nous avons une infrastructure au Bissot aussi, mais nous avons un regret. Nous avons un regret pourquoi? Parce que jusque-là, les Congolais, tous les patriotes. Tous les patriotes, pourquoi? Parce que l'ordonnance où il y a le chef de l'État signé pour nommer directeur général ou à diriger Misala. Hein? Directeur Rwanda Toyoka qui soi-disant a détourné bon, on a quoi affirmer en côté. Parce que aujourd'hui, au moment où on pas préfabriqué, c'était prévu Batongango en matière directe. C'était ça l'idée. Maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Nous avons des préfabriqués, le gouvernement qui est plus vite pour nous le préfabriqué de profit que j'ai ça l'année et ça l'élément. Parce que dans OIF courant, tant qu'on a une réunion stratégique pour un pays ni na koyamba 9e G à francophonie. Les pays francophones nous sommes d'accord pour to yamba G à francophonie. Douairi na lobbying. Qui d'accord tu n'es pas d'accord parce que tu as une infrastructure de base. Tu as une infrastructure de base. Tu as une infrastructure de base. C'est le gouvernement qui s'est impliqué pour te dire non, nous allons faire de tout. Tous allons avoir une infrastructure. Oyo et koyambaje na norme internationale ndenga ba pays nyusu basalaki. Mais siko le roi ba misala on a nécessité est-ce que tozaka après pour to yamba bango tonné? Non, misala c'est déjà soko tali déjà c'est à 95%. 5% des tikalaki. Ce qui déjà misala avancé déjà 95%. C'est que les années moi na quelle classe Oyoki moi na elio sur 100% et par exemple na réussir na 80%. Oloba moi na bimila je sais parce que a sali 100% té. Tu as que tu es africain, tu es en Afrique, et là, on a un Congolais, aux la patriote. Ce que je veux moi portion la responsabilité. Et ça que pour yo, et le peut-être que yo les Congolais non, il fallait aussi aller là où il nommé. Maintenant aujourd'hui, le directeur Oya Seko Otozi, il a fait un effort, c'est un type à encourager. Ce que ça a fait fort, tout le monde a fait base haute et wana elo eza eloko ya liboso eloko mbele ezani biso ba congolais to mona kaka ke parce que misale sala mimbangu te j'ai kozwa moi retard bani non biso to total avenir et kozala ndeni j'ai kozala makaka 8 jours 7 jours baba ya bakokene biso tokotikala biloko baba ya bakochango na mutu ko bakende na ngote biloko ekotikala kozala pona biso ekozala pona avenir na biso ekozala pe na bis auto bota là on a reçu un peu gouvernement ba se limiter à wate ba kende plus loin ba kende tina ba intérieur ba sala biloko abo et kozala malamu parce que nga na zana papa leke na ngai chaque jour azo bisangani bino boza génération béni on a tuni toute la génération béni poani ba le biso tokolo na tamba mubutu tokoli na batan wana ya kala totikala komona biloko abo esale mate. Mais dès que ya boyezo salema c'est que bino génération na bino na génération ekoya ceux qui bossi tous ba diriger en malamu c'est que tokoza la génération béni et là on a koloba yango wana. Merci beaucoup et
Bonjour papa. Bonjour. Bonne année. Victor. Pas Victor, tout le monde peut me faire un commentaire par rapport à Makambo. Nous félicité le gouvernement de Congo pour Basali et Monisami qui non valeur. En plus, Makambo est bello, tout comme on a l'élo. Tu vas espérer comme on a monté. Stade martyr Nabiso Zaki n'est pas mon code délabré. Tata Raphaël Nabiso Zaki n'est pas mon critique. Maintenant l'élo dans un mois. Dans un mois, tout là, la maman bien, ma camouflage c'est ça, bien à l'aise quoi. Ça les salami à peu près 99%. Je peux dire 99%. Et ça bien. Merci beaucoup et sentiment avec aux années. D'après une francophonie Zanini. Francophonie? J'ai à francophonie Zanini pour nous. Pour nous manger à francophonie. Eh, mais habitant. Merci beaucoup et nous quand le baby n'était déjà francophonie et Zanini. Il y a problème et toute l'équipe. Bonjour papa. Bonjour madame. Papa comment on Kalonji Balekelai. Papa Kalonji Balekelai, tout le monde liboso ya Tata Raphaël. Na habité d'abord un pont na yo, j'ai à francophonie Zanini. J'ai à francophonie donc les alibas j'ai oyo bato ba salaka neti kobunda neti kobeta bal neti ba musique donc eza biloko moko esalisaka ke muto a raisonner mingi te donc etikaka biso epesaka biso esabilisaka biso na mwa makambo ebele. Ok, si on ndenge ba jango zo banda dans 2 ou 3 jours, lelo 9e édition ya mboka na bino. Mais kana koloba avi na yo eza bon, avi na ngai nazo sepela makasi tout d'abord na mokonzi ya mboka parce que toyebi ke bandongolo miso bachalaki maso ke simba te mais Nzambe azaka kanzambe esimba Congo ezalaki neti eloko babombaki na se ya zungu e bandai komima polele te lelo tango tobeta je oyo monde mobimba ezomona Congo oyo bayebaka na poto ke kaka na poto nde biloko ya malamu esalemaka yango pe biloko ya malamu ebandi kosalema awa donc tozolongola susi ya tokende poto tozolongola susi ya awa tokomi kaka na mosala soki esili tokontinue kaka na kotonga nde yango nazo conseiller congolais nyonso soki oza congolais yeba ndenge ya kotambola biso ba congolais nde bato tokozala ba policier tomona mutu mabe na makambo na biso te ti to organiser to senga te président asala maso pe mikolo ekoya abendela biso ataka na tobeta ngo lisusu awa nde makambo to. Ok, merci beaucoup papa Kalonji. Ouais, tous les capés pour papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nanga ça papa José. Papa José tout le monde peut le bosser Tata Raphaël na 20 mai. Oh mais quand d'abord eto eba nanu, to eba j'ai francophonie d'après les années. Bon, d'abord francophonie ezali lisanga ya bamboka oyo basepelaki kozwa monoko ya français comme langue na bango. Comme ezali makambo ya bamboka ndi na kati wana basepeli ko créer ba jeu. Bale kobunda juste na cadre de divertissement na oyo etali association na bango. Ok, merci beaucoup. Est-ce que toujours moni ba jango zo bana dans 2 ou 3 jours. O mega mi repé sa vie na yo parce que apparemment misala on peut non ça non isilité. N'invite commentaire ni ko ça sur ça. Bon, il y a liboso ezalaki ngamoko personnellement à force ya koyoka, je m'étais dit nakoma sur place na mona lolenge ba activité zo banda. Déjà na kota la ezola qui ça été makambo est après parce que on a zo mona ils ba travaux à finition. Pour moi, ezali esengo parce que depuis que nabotami lokola tata, c'est la première fois que Mboka Nanga est organisé une activité internationale. Donc lelo Congo et Koyamba bapaya na Mboka na ye. C'est-à-dire nakota la peine ba chaîne ya minene lokola France 24 RFI ba chaîne nakomona pe bakobeta lisolo ya Congo par rapport à cette activité. Donc pour nangai ezali esengo parce que c'est le Congo qui est mise en profit dans l'activité. Merci beaucoup papa. Merci maman. Bonjour Yaya. Bonjour maman. Bonne année. Comment on a fondé? De fondé tout le monde peut le bosser à Tata Raphaël. Comme il y a ça commentaire par rapport à Massano ou Robanda dans 2 ou 3 jours. N'habitez nous premièrement là nous pour na yo j'ai francophonie Janine. J'ai francophonie. Pour na yo. Pour na na mona ngotemba liboso. Alors yebi notre chose Janine. OK, merci beaucoup Ndeko. Mais kaka ko pesa vie na yo par rapport à makambo yo leka. Na sepeli makasi ndenge pena Fati Beton abongisi biso 20 mai pour mbali liboso pena ngo to mona
20 mai comme habitants de maman. Merci beaucoup et bonjour papa. Bonjour maman. Papa, comme bonne année. Tumba Gilles. Papa, tout le monde peut dire Tata Raphaël. On m'a dit qu'on ça à Vinayo par rapport à Massano et à francophonie. Où ils ont bandé dans 2 ou 3 jours. Ah, là na moni na sepeli kutu makasi na eloko na moni awa. Mbala liboso moni eloko boye na mboka na biso. Telima tovana ba président ebele na mboka oyo totika ko moni eloko boye te. Ba président ba leki awa mais to mona eloko boye te. To sepeli makasi na eloko président Fachi asali biso awa. To ibateka ko sa biso eloko boye. Ya mwana ndena lalo. D'après yo j'ai francophonie za nini? Pona yo j'ai à francophonie za nini? Bon, telima na kota na nanywana te na koyeba j'ai yango te po bayibisinga bato nyonso bakozala ba musicien ba judoka ba nani bato nyonso bakozala wana. Ok, merci beaucoup Ndeko. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, comment on est? Comment on est? C'est le Moussakai. Oui papa, c'est le tout le monde peut dire Tata Raphaël là wa. O mera mke repé sa vie on a invité pour na yo. J'ai à francophonie za nini? Ah, j'ai à francophonie za j'ai moko ba organiser au Congo parce que kala nyonso wana biso to bando yeba makambo te yebani kaka na régime oyo ya Fachi Beton de to yebi makambo oyo ya wana tozana esengo makasi parce que Congo na biso na libanda ezomona na bantu ebele baomona ngo liboso to bando mona na te mais to komi mona na libanda Congo na biso tozana esengo na jeu oyo biloko to bando ye bango te mais to komi ye bango ya mwana tozana esengo makasi po na président na biso a continuer ka boye ti to makambo nyonso ekovanda biso tozana sima na ye tozana esengo po na ye. Ok, merci beaucoup. En tout cas, commentaire mingo ti ezate ndeka tolobana ya biso podcast ke Miss Moni matoye yoki minga oloba ezate. Et deuxième site na biso eza awa na Tata Raphaël na 20 mai. Donc premier site na biso nde toloba kezaki na stade de Martyr. Et deuxième site na biso eza awa na Tata Raphaël. Et tozo kende bongo na troisième site na biso kuna na toyoka pe avis ya bandeko par rapport ya masano oyo ya francophonie oyo banda dans 2 ou 3 jours. Merci beaucoup, à suivre. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel to ouais siko tokomi bongo na place échangère eza troisième site au bagé na biso ya francophonie et au Salema et te côté vraiment en akati et malgré ma travail je sais mais quand même accepter to quota nde to kuta na pena bato bazo sala to me kapé ko interviewer bon moi muké par rapport à masano et au Salema dans 2 ou 3 jours. Merci beaucoup. Restez toujours branchés. Hein. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Bon s'abonner. Puisque l'édition, nulle part ailleurs, il y a ce podcast, la chaîne de référence, et puis ça me donne toujours information vraie, mais information réelle. Nous avons toujours Katia échangère. Il y a troisième site, il y a francophonie. Merci beaucoup. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Bonjour papa.
Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo Mbala Kelly. Ok papa Mbala tomoni na kati ya place échangère. Namo déjà bozo sa musala. Na ko déranger bino moi 30 secondes pena. Tomeka muki ko solo là par rapport ya bagie à francophonie ou ezo banda dans 2 ou 3 jours awa na kati ya place échangère. Ne bitene bo sa musala bo avina esa ndenge. Mais quand on repère sa vie par rapport ya bagie au salama. Bon pour na bagie au salama to mona eza ba j'ai ya francophonie banzango eza ekobeta ma awa support ekoleka awa bon ba musicien pe bakozala loko wana bagie wana yango to yebi ekoleka de 28 aussi août bagie wana yango to yebi ekoleka awa na kati ya échangère. Ok, merci beaucoup. Mais par rapport à tout le monde, on est au Kendela. Apparemment, comme si on est silité. Alors, est-ce que tu as vraiment prêt pour toi, Mbaba Payo, ou tu as dit banda, ou tu as un cannabis? Oui, tu as prêt. Tu as prêt parce que misale aussi là. Quand on a biso, tu as sur lobby mercredi. Et aussi là, pour musala makasi tikali na kati ya échanger yango wana. Mais tu as sur que lobby mercredi aussi là, tu as sur ya Mbaba Payo na biso. Ok, merci beaucoup, papa. Et bonjour, papa. Bonjour. Bonne année. Monsieur Bafunitoni. Monsieur Bafunitoni, tout le monde peut être place échangère aux autres travail. Puis, mais quand on reçoit un commentaire par rapport à un déconné à lobby. Commentaire dans ce sala, on a un peintre, tous à pour ma caméra francophonie, pour ma géligne les cas, il faut ça, ma génion se fout et aux awa, et les gars qui toquent pour mes salles de ce sala, de ça les kiosques, que souvent les apports les paya. Nous sommes pas tant du tout ça là, on va garder photo de ça là pour nous pas oya ko garder bantu bazali belé awa pour ba misise ba oya awa pour na koleka makamu nyonso kozala kitoko ba sport tu kozala nyonso koleka bien pour ngana za peintre ngapela za maître yango nazo sala ba soanga nazo sala musala awa bostala kama kama mboka pour na bantu wa francophonie koleka kitoko vraiment. OK. Merci beaucoup mais apparemment de toujours comme si musala ngo na necessité. To éviter c'est tout ça vraiment prêt. Musala les après lobby journée musala aussi là bon tibiso là là déjà le butu beta si lobby ba 13h 14h na biso musala tout déjà les vidéos ba kombola za nyo c'est aussi là tout les vidéos ba déchets nous va que boire quand les bandes tout les va kombola nous ça finir aussi là. OK, merci beaucoup. Et pas à côté, bonjour. Bonjour madame. Comme bonne année. Combo Makies, j'espère. Oui, monsieur Makies, c'est au Monio Pena Moussala. Ou mais comme qui opère moi vina. D'abord une francophonie pour nayo. J'ai la francophonie zanini. Vraiment, j'ai francophonie effectivement. Ils ont organisé pour les jeux. Les jeunes se ressentent surtout les sportifs et kozalawana et koyamba bapaya. Ok. Merci beaucoup. Mais apparemment de toujours mon Moussa n'est juste comme si tout ça vraiment prêté pour nous bapaya. Non. Toza vraiment effectivement madame toi après ya osa musala parce que biso toza na cadre ya ba peintre bato nyonso autres mona na kate donc baza na département na bango c'est pour montrer que non chaque bato ba na département na bango pour na organiser service o ezo lekawa donc effectivement pour na ko yamba ba paya na ba oya maintenant zo mona musala ezo lekana bien effectivement là to banja ngokala lelo mardi, lobby mercredi, on soit fin, vraiment des abongos. Ok, merci beaucoup. En tout cas, quand on a documenté, on a déjà des commentaires exacts, puisque mato ezoyo ka misu ezomona ndenge musala ezosala donc musala ezosala kitoko nde bomoni déjà makambo qui dena ba finissage nde bande ko ba lobby en tout cas tozomona ba kiosque awa ba biso eza place ba mikonzi ba banda ko se reposer tango ba je ezobeta place bando vanda nde bozomona oyo ba kiosque oyo nde ba bongisi tomoni pe koto bande ko ajuster koto pe bazo me ko souder da kuna ba haute peinture koto bazo souder kuna bazo couler soki nini donc ya mutuka bonjour papa. Bonjour. Bonjour. Papa kombo nani? Moi mon nom c'est Romain. Ok papa Romain to monyo pe na kati place échangère toujours me kosola moké par rapport à baje oyo zo salama awa dans 2 ou 3 jours il y a francophonie mais quand on mom ki kopé sa vie na yo un moi commentaire sur ça. Non mais il faut quand même chercher le responsable, c'est lui qui peut vous dire. Ah d'ailleurs on a invité hein. OK. Il faut responsable. Ok, papa le bien a invité, il faut responsable donc et là mutu na mutu donc libre d'opinion. Bonjour. Bonjour. Comme bonne année. Je suis bien.
Mais c'est Gédéon, tout le monde peut aller à Moussala. On me dit que sa vie. D'abord, d'après yo, j'ai à francophonie zanini. Pour la rendre là, tu es évité. Ok, non, vous éviter. Oui, aux gens raison parce que c'est la première fois et il y a à la RDC. Si on est na RDC 9e édition, commentaire ne cause nini. Commentaire exact. Commentaire exact. D'abord nous voyons nous avons travaillé bon, tellement ya on est reliqué de commentaire exact. Mais apparemment tout le monde nous comme si dans une silité. Est-ce que tout ça peut pour pour toi yamba bango ba ya? Ah, Moussala ici là non, déjà non après. Merci beaucoup ndeko lobi Moussala aussi là nango. Tout ça vraiment prêt pour toi yamba ba paya. Merci beaucoup et wana to leki ndeka bino bozo mona donc mingo le bezate bilili ezolakisa. Donc commentaire mingi kuta otie ezate. Moussala ezotambola kitoko kande bozo mona donc ba misala yango ezosalama déjà bien donc j'ai na biso pena ekoleka mingi et puis tous peu ouais tout ça toujours na place échangère na kati siko to to mata bongo likolo pour que je peux interview que je peux avis à ya bandeko plutôt pour na koyeba par rapport à la francophonie où ils banda dans 2 ou 3 jours. Ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wey do begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali siko toza vraiment bongo likolo toujours na place échangère hein toza siko na likolo et toye pe bandeko baosala misala awa tomeka pe kosona bango bameka pe kopesa moke avi na bango mpona makambo ya francophonie. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nanga Kiai Mangwala Endenburg. Papa Kiai Mangwala Endenburg. Les anglais hein? Ouais. Ok, merci beaucoup papa to monyo pe awa je crois ça musala ya sécurité hein. Oui. Ok, en tout cas mekano kopé sa vie na yo pour na ba jeu francophonie o so banda dans 2 ou 3 jours. Na habité premièrement d'après yo j'ai à francophonie zanini. Bon. Biso vraiment ngande pour na ko vivre pena j'ai à francophonie ba liboso yango. Mais nazane sengo makasi po to banoma mosala na nondire eza kolemba mais si na temps oyo mosala vraiment e komi na suka échanger ebongi komi kitoko makasi na ndenge pe to moni bino boye eza malamu mingi nde to pesi merci pe na mokonja mboka président na biso Fati tozo sepela makasi vraiment pour échanger vraiment et komi na ndenge kaka ya béton. Lati langi ya sika. Lati pene lamba sika pena donc échanger komi kitoko makasi toza ba agent ya sécurité ne to moni wana pe to loba mais na peso merci vraiment maman. Ok, merci beaucoup mais apparemment de tout le monde musala comme c'est Silina noté. Est-ce que tu as vraiment prêt pour toi yamba papa yo bazo talibanda pour na lisano o ya francophonie? Te mosala sili tineza na ndenge naza sûr que na butu ya lelo ba ndenge ba monter ba tante wana mosala sili to yamba bango pena mosala sili. Ok, papa le musala sili donc tu as prêt pour toi yamba ba pa nyoso bazo talibanda na ba pays nyoso ya monde francophone o bazo ya pona ba je o ya francophonie. Merci beaucoup papa. Okay. Bonjour Ndeko. Bonjour. Ndeko kombo nani? Kombo Olivier. Ndeko Olivier to moni pe yo la déjà tenir musala donc ce que bino bosa musala oyo ya statut ya oyo la sa 9e édition ya RDC. Ok, merci beaucoup. Yende dese on a tenté wana. Yende babengi masano hein? Dese on a babengi masano. Masano, ok. Mais comme qui kopé sa vie na yo par rapport à ba GO. Nga sepeli kaka na idée chef de l'état ça na j'ai siké na mboka na biso. Na sepeli mingi. Toza biso nde tozo installer pour na préparer GO wana ya francophonie. Ça bena ida malamu. Chef de l'état lo ka na sepeli échanger minute échanger de béton. Toza bena tozo sala travail qui calme na buto lelo déjà to si nyonso dans zo moni la donc to ça vraiment prêt dans misalo bozo sala na buto lelo nyonso zo sila na après pour ndenge travail qui na mona ezo sila lelo na butu dans cette zongi lobby to mona tout est fini sur le zongi beaucoup ta normal
Ok, merci beaucoup et ndeko Olivier Lobi, c'est tozongi lobi tokuta nyonso esili. Donc c'est que RDC est déjà prêt pour eyamba ba payané so bazouta partout dans le monde des pays francophones pour participer na ba jeu oyo ya francophonie. Merci beaucoup en tout cas et ndeka tolobaka mingi on lobezate Miss Moni Matoi et Yoki. Oui, tout ça ka likolo ndebozo mona donc quand na place échangère nous avons un podium, nous avons un sili déjà. Et ça podium, musicien mon nene mboka na biso na komba faire gola a obeta na mokolo ya dimanche. Donc dimanche ndé ozala awa, dimanche ba jiro ozala awa et puis faire a obeta kuna ndé bozomona ba travaux zo salama déjà bazo que déjà vers fin il y a ba travaux donc tokiti kuna te metozaka likolo toziongo kana ndenga se pona kotalisa balandi na biso nyeso ya biso podcast podium place offert gola ako betela. Merci beaucoup en tout cas édition na biso comme vraiment na suka ndeka tolobaki minga olobezate Miss Moni Matoi Yoki commentaire mingi eza na ngote en tout cas na pesi ba remerciement na mingi et pas ba tuneso botika makambo ndo sala boyaki des fois pour cette émission na bino pour landa édition na biso ya mokolo ya lelo na remercier ba boss na nyonso le boss live Roni Malundama et puis ndeko Yannick pourquoi pas J King caméraman na makasi na kata ya biso podcast Londres. Oui na sima caméra tozaki bongo na Josué Mbungo mwana mukela bangenge na ende na obenge mikolo les jeunes patro et puis kanga bozo mon original la petite aussi bien la taille acceptable autrement dit original ndazala ki na micro et yé penation na bosani ko souhaiter ba joyeux anniversaire et zande mabe mingi ba joyeux anniversaire na ngai pa ya mama Blondine Seka. Maman Blandine sait qu'en tout cas, et bah, joyeux anniversaire à toi, profite bien de ton jour. Babi Panza, baby ça, original en futa. Babi toko yo kate, bisonyo so kakaboué. Kakaboué. En tout cas, oui, mais on a moins yo, maman original azali en forme, récupérer ka facture, baby ça na yo, yé en futa. Profite bien de ton jour, maman Blandine. En tout cas, on a sepelé makasi, ce que je sois zoomé caméra, donc c'est-à-dire que tu comme une abisso, nasuka. Merci beaucoup et na remercie en tout cas papa na ngato zakine ensemble to meko tambula na ye na kombo ya Kei Mangwala. Papa Kei Mangwala en tout cas na remercie vraiment yene mtameko tambusa biso likole changer awa awumela na ngwende na ye. Bye bye. Eza biso na biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esalsal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esalsal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te